PD pas Calais. N'était sans comprendre. N'a pas notre la richesse. On n'a pas à banganger. Au moins les seuls qui n'a pas banganger. Nous sommes au télémi awa, balobi au télémi wapi. Il y a un autre scène nabino, bon s'abonner vraiment massivement. Anti-Stress TV, chaîne nangai, yayo, yaye, yabiso banso. Ce bon moment na bagag, des émissions éducatives, bon moment na ba vrai film, proprement dit film, Anti-Stress TV, biso tout est sur ma biso les psychologues. S'abonnez alors massivement. Ici, abonnez-vous na rouge wana yo Dobika. Allez, Dobika. Voilà. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous mes fidèles et Anti-Stress sur télévision, chaîne actualité, la grande dame, maman Koutouna Dinele, c'est autrement dit là dehors du média, où il y a pas de teke na mola itope na mozindo, bon s'abonnera à Anti-Stress sur télévision, chaîne Nangamou, la grande dame. Entre baïke banso badinga maman Koutouna Dinele, c'est et si ka banso na kena osara sara kibo, ici ka botia ka mokoloto, et si ka peno ngamona tiap na bongo compagnie na ngamoko Anti-Stress sur télévision, baï banso maman pour tout le dire bon continue toujours pour s'abonner à Anti-Stress sur télévision si kala rotambola mo si amoninga te bon abela lemba okutana président Mobutu donc président ya ba leader tout ba comédien tout na kati Angola alobaka tellement bien aipe musane malamu neto kolobela mingi actualité maïma soma ko le kalamboka na Congo mingi na ngambo de ba comédien on a toujours branché pour nous arrêter maïma soma ko le kama awa merci beaucoup à Montréal taille S benye na komwe Abida Lumumba mikala ko laksa baiki invité spécial nanga président Mobutu bonjour c'est pas autre tambuko qui papa nga molimo na pesi mbote place azali donc na banda théâtre wana après wana on dit que ba théâtre quartier na salle yango tour après à quartier parce que na zamwa na ngaba bana ngaba oye voilà na zamwa na ngaba na bandi na ngaba pardon théâtre wana ici après na kepa VS VS sans souci Nikil Mobimba wana vient à biso azalaki mais azaka parce que artiste a koufarate oli moné et pe manakimia ta on a kepa VS to yena batito ko sala ba fana théâtre tozaki tito fioti vient à biso adi muzuri na pesi via di mbote place azali malade mais nzamba sali grâce fikoyo a comédien Dieu wana akufa lelo te aza vraiment motema malamu Dieu a dit un jour voilà bafana to évoluer et que bien après to ko panzana na yo ko sala groupe Carioca international alors ça groupe Carioca na yo ko zaba Mike la richesse wana pana nga bande ko jouer tonalité azali na kombo ya Papa Kanza voilà groupe Carioca et Sali Makambu nango parce que mané ko le kana chaîne ya vient na biso ngongo luo na teken donc et bouger à l'époque ça qui va Makambu nango à l'époque tango yebi kaka nazaki na début na biso ko nazaki commerçant donc na sala ka théâtre na luka pe mbongo na sala pe ba faire vous comprenez tango na évoluer na groupe Carioca et senga ki na kité mboko na kende Luanda pona ke luka Mbongo, je suis en ndege sala kaka. Ndena kenda Luanda, je fais 20 ans en Angola, Isaïg na yakate. Tant on a ke kuna lokola na zaki na don, likabo Isaïg na makila. Na recruter batwa na koma kina bana Angola ba ebi na koma kina commune ya Rocha Pinto. Na pesi bana Rocha nyoso mbote Pichu Savane Luzemba, Pipi na ngindu mobala chocolat, esthétique à volant. PDG Pichu Luzemba, na pesi mbote. Donc wana penda ba masala nga penza oyo tozana bango na recruter bato webi na Angola eza mboka ya bana na bana mboka mwasi na mobala fomu kambo so na ndeko répéter na 18h rep na 18h 21h répéter sili parce que Angola ya mboka babandi 21h mutu nyoso songa ndako si dabe makasi voilà si je mususu na évoluer na vous comprenez na recruter ba chef d'état-major les blancs ndeka pembe na yo recruter ba gypsy kota de oshi baza ebele ba fikare ba Riti Kapinga comédien non Angola bala na Angola ba aimé Gucci na recruter bato ebele na bisi bato ebele tanga ba baso ba sala théâtre na nani ngate mutasali théâtre ya pamela ozo comprendre bango siko na linga na former parce que ça don o eza kati na ngana pesa
Très bien. Au comprendre quoi ça bango. Non non, nazaka na ndenge na ngana memelaka art na ngana memelaka ba répétition na. Au comprendre. Na recruter bango lelo bakoma ba grand comédien, ba mususu baza na Brésil ba bobo peso. Na peso mbote. Bobo ya kinite bobo kuna aza na Canada. Très bien. Donc na pesi bobo mbote place ozali. Na formé bana ba panzani. Au comprendre. Lelo bakomi ba comédien malamu. Na longwe wana na yena ojaenda toujours Carioca ya makasi na kozwa chef oya comme chef d'état-major sikope oza représentant Carioca kuna ndela zawa lumière à Carioca ta zoka komba mouvement à jour nango lumière à Carioca c'est roti na peso mbote place ozali voilà na formé ba malgré nazo sala théâtre kuna nazaka na cop Très bien. nazaka na cop biso teka na wenza rock wenza butu 10 heures wenza sibi au Kati Pongi 2 heures ok rock but maybe wenza rock deuxième marché en Afrique les gods na rock donc teka et pesa ba o esengeli ko pesa ba souvenir eze belé Très bien. mais areza kaka sikoyo ki sasa eloko bimisi ngai na ki mission de service pour mona Zaïre na bien na Angola na bima bamboka belé mais Zaïre na yaka tenga bien ngo Zaïre parce que ça mo voilà naza mo le Congo est à la rotule de Zaïre. Yala Zaïre voilà dès na mission de service na yé kotike bemba mira yesa kwa kundama na Angola te ayo kundama awa na compte ya gouvernement na biso ba kulutu na biso ba masumu de prende ba Magabi ba ebele ba Marisha Nipolole bango tu wana bango nyonso wana balingaki ndeko na bango mira yesa akundama na Angola te parce que na Angola 6 mois bapikola ke bemba. Ah bon? Bon tala mira yesa bouja ki sasa à l'époque tala mira yesa mira kuna 6 mois bapikola bemba biso na zaka 6 mois ebele bapikola abo basali yango nini oh bapikola kati mosusu ya remplacer non ah voilà et ça ba réalité mboka na mboka ezaka na mibeko na yo sikoyo ba artiste na biso awa na Zaïre bayokaki donc souci wana musala omira esa sala kitoko asepelisa bato lelo bato na nzela babenga bango bamira esa tu vois donc babi no akokunda manangola tafa kunda ma a ba benga ba artiste comédien en Angola to sangana ki biso nyonso parce que union fait la force to ça qui tout po et bemba mira esa sala ni et voilà neto yaki ndena yako mona Zaïre na 2023 ndena yako mona kisasa pendant 20 ans wana ndena yako mona kisasa tant na komi na sali 2 mois nazaki na plata Charles Mbutu honorable Charles na peso mbote après wana nde na zongi susu mboko ngala salaka Angola pona nga Angola mingi Luanda na nango mingi parce que Angola epesanga ba opportunité belé Angola epesanga mbongo Angola bongo musuna tangi na vie so na awa Nzambe a salaka makambo na ndenge na ye tango na zongi na ye sikoyo na sali pe su 2 mois na Luanda na yo kozonga sikoyo ba faire lisusu donc la komi kwenda vutuka très bien merci beaucoup Romanyola kitoko kwenda vutuka totiebe mokoto koloba ete olobi na biso bana tu oyo bimisa bana tu oyo format tu sika na ngoi kutaye komboa ya Mike na Duchesse mais pour nous ngwe ya kapé balobaka rôle à pédo et cardango bien wana la vraie vie na pas la rani pédé mais le rôle à pédé monsieur la race a les pédé mais na moi si a botine pé mané des fois moi ça m'a mis na ngamu na bino bolanda Mike té rôle à ça la wana même la vraie vie pé azarana pédé na yebi kola mobutu obanga na likambote manyola na bosolo na bomboka ah oui té nga banga mutu té très bien nga banga mutu té au moins les sel mutu na samono na banga nzambe mutaza mutu so na yebika okufa na ngapela okufa na ngobangelo na banga mutu bon na ko répondre na question nazala na Mike té bien nanga na kota vie privée mutu lokola pena linga ba kota ya ngate na kota vie privée mutu mais pour nangai son excellence président maréchal Mobutu Sese Seko Kokungwendo Waza Banga King Aigle Koi ikona ngo Metatron ngana yebike Mike Amuda pour moi na yebike azamuda oyo batu ba yebike aza pédé wana bango parce que ngana bible lobi ngami ninga ta bible lobi tokanisela muninga mabete tolo ba likambo eza solo
koya te na TV likambo solo te pozwa base moko boye siko biso ozalaka na ke disait tozalaka na lupemba ya nzambe totikaka nzambe amemela biso tokozemba ya lupemba te ofinga motu mpo oyo mata non donc en bref ngai nayebi aza mobali ozokomprendre aza mobali aza responsable aza mobali oyo bavie privé na ye nayebi te ye azalaka na poto ngai nazalaka na Angola navandaka na ye te non natangi nkombo na baparcours azalaki na parcours natangi na parcours azalaki mwana na ngai na kati ya malgré succès malgré mais papa te okamba mwana ti akabake mwana na nga ona ndenge bande okambe nde bozalaka na parcours wana yo mona kata mwa basini te moi ki defa de bozalaka nango malgré ana pe kodia ba momi nalobi na uti koloba nyola kaka papa te obokola bana yebaka mwana azabu okima te kobanga la richesse manyola te mobutu obitane nalobi nga banga mutu très bien manyola na uti koloba na yo boye et pas nanga bande ko jouer tonalité bande jouer PD wana te pas nanga azaki ko jouer tonalité na kombo papa Kanza il y a sozo comprendre azo jouer tonalité ba papa na kombo Kanza abana jouer PDT PD tanga longwe na groupe Karioka bandi ko sala parcours na ye nde tanga ke ko sala PD pas Calais n'était sozo comprendre nazo ke notre bien ngai pa nanga Mike aza mobali parce que ngai naza na ngaba yaza na makala na masimanimba si je trompe pas parce que ça fait longtemps na masimanimba vous comprenez azoya répétition pas nanga nanga n'était sozo comprendre sikoyo Mike ngai na yebeli mobali mo chocolat voilà oyo côté ka boyo mo mabino nde yango wana comédien plus comédien aza toujours fanatique à moninga ni comédien on peut même biloko nani yanga bien au salade a comme ni abaku monter ka mambo comment be sa théâtre comment ba so tout ce qui a chocolat so venu en passant merci beaucoup à tout le monde wanga na lobby na yo Adidas toi ba donc na komi fanatique na yo yo ka dem toye voilà non ngana kumisa mutu te na lobby mutu ndenga zali bon ngai ya Gabi tozana ba relation na biso makasi parce que ningaki nini soki ye azokumisa sila bazana ba que disait qu'est-ce que je peux ma bête asali choix na ma bête non aza fanatique te c'est que ba obeta bien donc il pédé qui lesbienne konti makasi na monde ya théâtre omona sila bisalu mams na yanga biba obeta bien gaite otabile moko papa na biso mobutu malba mboka yo son excellence alobi ko beta voilà merci beaucoup non ça le kuta son excellence alobi ko beta ya angle okete est-ce tout ce que no bien na bi ko beta angle okete nabi ba solo la bien parce que lingala na biso sabo ba solo la bien donc baza famille ba moni ke dio na bango non dio na bango ba ok bien yo ndezo ke musika na ma pension zo ko ba na bi ba beta ka bien ok na makamwa ba beta bien ngabi ya gabia mwasi mwasi sila pas mwasi voilà merci beaucoup à tout le monde merci beaucoup à tous mes fidèles en tout cas vous connaissez toujours s'abonner ah oui ça là vraiment grande dame toka yoko bato te ba motuna tikuna kati Angola kuna ndenge umela ikuna na mosala komona ana komona to dama Denise na kero a soutenir aba acteur comédien a pesa bango soins médicaux pour banye ko tomoni mama na biso boli tanga zaki maladi azoki vraiment ba soins na eti na suka tine kuna Maroc ba traité ti ezanga pe mande ko simba ngo za mokeni so mokeni ke lelo na zo motuna malgré tout les mama boli akei so ki pona mbongo kuna boli anga kufate est-ce que vous avez un Angola? Vous avez un bateau, vous avez soutenir un bino, vous commettez des maman Denise Nakiro. Vraiment, question na CP na makasi na luka question modelo. Au moni biso na Angola, on maka drapeau ya RDC na Angola. Parce que bana na biso, lingala na biso ekimate. Bana na biso pe to obota kuna, baye ba lingala. Parce que baye ba ngo na nzela ya ba théâtre. Vous comprenez? Pe bande ko na biso o baza ba diaspora o bakenda ko lukambo libanda critique na biso ya ya théâtre na biso wana RDC ekimate biso ba comédien libanda to sala théâtre wana gouvernement ya Angola ils ont soutenu biso te parce que to sala théâtre na lingala na portugais te OK batumi ba comprendre en place wana te na portugais te parce que président il y a ba comédien
en Angola propre na bango na Angola azali aza oyo ba comédien ba jouaka na portugais neti ba tia boli komba mutu donc baza na organisation na bango o basala gouvernement na bango ministère ya culture na bango obiso benga culture na portugais awa to benga culture gouvernement na bango et soutenaka bango et soutenaka biso te parce que biso ça la critique na biso ya RDC to memi yango kuna pona ba diaspora bande ko na biso batala kango e bunga na mutu te donc gouvernement kuna ba soutenaka biso te bat ba soutenaka biso ezaka bande ko na biso mangala moi atie moi eloko ne moi anje obona osali filme il y a des choses à comprendre. Au salle film, mais que gouvernement Angola est soutenu du Soviet. Exemple, net nous soutenu à Kuna, baza net nani Trésor Pakassa. Trésor Pakassa mobile qui toque mobile à Lox. Donc asa na souki na yemoko tiawa. Donc a monter à manam na yebisio ya yemoko ya kotia te. Boss Trésor Pakassa. Voilà, boss Trésor Pakassa. Donc asa boss moko so bimelier ata yo journaliste. Ata oke Luanda na yebiso ka kuta na boss Trésor Pakassa et Pakolami voilà et Pakolami oso comprendre bazaka na souci na biso po critique na biso wana et bebate oso comprendre batu lokola ba boss toze kusamba na banga wana sima non nazo expliquer yo pour na gouvernement te nazo mabanga te nazo pesa net exemple neti ba boss toze kusamba boss wana azana na mbongo ya makasi pe aza motema ko salisa bato. Très bien. Ozo comprendre. Donc soko olele li etraza na besoin na sala film ya opposition abiyaka esenga combien réalisateur senga combien cameraman na ko monter combien là par exemple moi na zwi mbongo na ye asa ni apesi donc to vivaka na ndenge wana na sens na zolo. Voilà. To vivaka na ndenge wana. O comprendre. Mais gouvernement rien. Yango na sengaka na gouvernement na biso Mama Denise akabola kabana te na ko loba ndeni omoni na kati ya famille bakobota bino 10 bino nyonso bokoza esika mote na te na très bien bino nyonso nanda bokoza esika mote somo za esika moyo ka ba famille wana bango nyonso babota aka wana famille wana baza bandoki bango nyonso bavanda aka wana muta déplacer te bazata na promo côté oya bima bango nyonso baloko na ndako wana bakoko bazobota aka wana asa famille wana bato basepela ngo ata na veni bato basepela bango te et senga na famille waka yana biso aza na Angola yana biso aza na Londres lokola Lili la Victorieuse aza na Londres yana biso aza na France lokola Élysée Mwengi zana so kende lokola Élysée Mwengi moi ça pembe oangengisa en France osomo na famille osomo na tozana yana biso aza kenda Afrique d'ici yana biso aza na Angola yana biso aza na Boye yana biso aza omoni ke yango et sengi pe biso ba artiste ça te biso to za kana kini na sens na zoloba to za kana Congo et sengi ba artiste nyoso mususu pe bazo sa théâtre wapi na Angola ba misusu na Canada ba misusu na Paris to so sa théâtre na Mangala Mama Denise abwaka pe misu na Angola to ze belé abwaka misu kuna mama ko tika te bano muso aboti akipaka ba o baza si place bongo biso bimali bana to kima mboka ni sipo Mama Denise aneni ati na mbongo apati Angola bino kimbo kana mboka api mampa sa ezali pe kwa li boko vanda ka ate bo développer malo mboka ayo. Merci la question. Biso so toza bana mama. Papa na biso ye wana. Mama na biso Mama Denise. Papa na biso Beto. Bana soki ba bimi bakeluka papa sala bandele. To mama sala bandele. Aza na posa bana te. Critique drapeau ya RDC. Toza lokwa ba ambassadeur. Drapeau ya art. Na biso to wesa na mboka papa tala to kembaka tozo jouer tozo sa makambo lingala na biso ekimate critique na biso ekufate tozo panza critique ti bangolé lelo bakoma lo balingala à partir na biso ba comédien ça c'est vrai na so bisalo bangolé bakomi ko lo balingala donc tozo mema lingala na biso toza batu mo bakomi ko féliciter mama pe na papa ba bwaki misu oh président Mobutu son excellence président Mobutu bozaka nous combien kuna bolelaka pe mingi boya boyebisa biso bakana bino to sala ndenge nini voilà. Merci beaucoup. Kondo Mobutu kuna na Maroc na njoto yedi. Yo na ngolo waka lisungi. Merci à tout le monde. Merci à tous mes fidèles. Et on va donc tourner à consulter mon qualité moi motuna esuka eko batanga. Sika nangam na ba commander to moi Kem Pointes.
respect bakulutu ya lite komona papa na biso lite ya kanda aza même pas reconnaissant et pas papa na biso de la foi abibisa ye akolobake ata kasangula mema ye te amemaya kutu na voyage ngo soki na mboka nini wana mboka ngo kutu bakolia so mandini so mikungu bakolia na pasi mais lelo oyo donc asali mo mke koignore yo en tant que leader omisi mpe banibeli aloba wana lekana komanola lite ya kanda kolanda non nga chaque fois nalobaka souvent eloko moto abimaka mpe na nsima moto mosusu mpe abimaka ndeke ndeke oyebi nasepelaka na groupe moko évangéliste vraiment napesaka yango témoignage partout nazaka même na émission mosusu nalobaka eloko nasepelaka na groupe évangéliste yango napesaka yango exemple vraiment place baza napesi bango mbote nga azala moto asentiment te groupe évangéliste epiba kaka bo mwana kini nyonso ayebi bapériode wana groupe évangéliste basala wapi oyo epai moko te oyo bakenda wapi bakenda te babima kaka bu tomonaka groupe moko évangéliste ebimi groupe chrétienne moko ebimi na te sozo kopwana esali mpe parti na ndenge nango lelo tomonaka lelo bagabi baza banani baza badevose bazali do babima bu voilà babima bu na vie okobima mpe na nsima mo okobima yo moko mpe liyebo tondolo balona yango te okoki mpe kobima yo moko ata batie yo na vie bakale soki nzambe alobaki ke okobima bouge mpe moki soki alobi abimisa ye te olobi soki lite ya kanda alobi na pasteur de la foi abimisa ye te bongo te abimisa ye te kutu mpo na nga na osepela ndenge abimisa ye te me abima na ndenge na ye nete so kopane mais abima alobi ata Brazzaville akenda te ata nite sikoyo akoma kovoyage mais eza bapolémique moko est-ce que vous comprenez abimisa papa na biso de la foi mais lite akanda abimi un grade ya wa oyo faire lelo aboya wera c'est ça yango na bikeno baleki na bino bakokona na ke impolitesse respect bakutu ya yesu te nesi faire lelo abakeno mpebisanga eza wera te yo koloba nini bon mpo na ngai ye moko ye lite ya kanda ye moko ayebi pourquoi alobi bongo na engra na enga azaka motu te na yaka mpo nazalaka na ye te non nazalaka na ye te ye moko non tete nga yoka te pardon yoka mama non nga toli nazopesa yango nabi nakokota polémique te na sens te ye soki asali bongo ye moko amiyebi mpo nasali bongo malédiction ye moko azoluka mpe ye moko akoluka bénédiction na ye c'est ça nakoki kosimba moto te place nayebi ebimeli te pour moi c'est ça nakoki kanga moto te nayebi te ebimeli wapi nake moto te balia bambo na bango son excellence azalaka te ntango basala makambo na bango azalaka te simple question conseil napesi kozalengra na vie mabe mais nakoki kosimba moto te na katikati parce que nga nalingaka te naza mutu nalingaka te moto atianga buzuba mpo nazalaka mutakanda nalingaka pe te natumbola mutu omoni biso balion so naza na nzala ya ndoi na nga liopard yanga lion ta biso toya maison moko te ye aza na maison nanga naza na maison c'est ça les différents mais voilà lite ya kanda